Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote, mbote, mbote. Mingi na bina nyesi tuba bolinga maman Elia ni tu na pesi mina ba mbote ba ebo ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien bande konanga boni bino année au 2023 e bandi lo lenge nini e bandi ndenge nini na pesi bino mbote mingi. Wabino deuxième maman Elia ni tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimi ezali. Bino pe la côté la bino kuna ndenge nini. Est-ce que bolamuki malamu journée za bien toza déjà le 6 janvier 2021. De ma part na pesi nzambe merci pour kolala kolamuka. Ezali habitude ete menzambe kana mawana e asali biso ngolu ala musi biso ngana libota toza na kimia na ona bi merci. Na nzambe ya lola na pesi nzambe merci pour na mawa pe bolingo na eli ko na biso parce que ozala bonne santé za nango to mériter na biso le côté za ka grâce ya nzambe. Alors na ko swana bino bande ko na ngai. Boyebi toza na kati na mission na biso pour pour le mariage bolinga te évangile pour le mariage boko banda ko dunda ngo ka parce que tant que oza na kati ya libala tant que oza na engagement moko boye oza pe na besoin ya ba conseil pour conseil uta depuis bokoko na biso depuis la nuit de temps ba sage bazaka na pona ko conseiller ba jeune o bazana kati ya ndako ya mabala ba parents na biso bazu ba conseil ba koko na biso pe bazoka ba conseil pe ba koko na bango. Donc Bible lobi là où il y a ton trésor c'est là où sera aussi ton cœur. Soko lingelo kona yo ela kisike okobatela yango. Félicitations na bino onyo surtout bolanda mamte ya maman Elia Nitu o boza ko benga ngai na epsi bino kina ba coup de fil o muta benga bien maman Nitu tika ngale o soki na komi ata mwasa komi kitisa na landa ka exemple na ona tala ka yo eloba nango yo moko kande na boki tama lokwa mama Denise boyo lekinga na nini olekinga na eloko te n'est-ce pas mais ce que soki ngana aza ko batela oyanga nazo pesa conseil ya malamu conseil ya kitoko na sali mabe o te mama sali na o mabete alors ya kitoko zui ya mabe osali nini obwaki ya malamu Zwa ya mabe boaka. Na yeko sona bino likambo moko ndeko moko a se confier pa na ngai na kati émission pour nous pour le mariage o pona ko yebisa bino ki biso baye o to sala ba émission na za ko yebisa bino boye ba ki tozo ka makambo ebele batu babenga ka si tout na émission na biso mabala oyo batu babenga ka pona ko tuna mama Nitu talanga likambo bona ko sandeni mama Nitu talanga la vie na nga na sala boye mama ekomelinga kilo tala likambo ekomelinga eza pona boye. Donc toyoka ka makambo par rapport ya bino ba botala kabiso bino pe ba botala kabiso boyoka pe makambo ta musoki na musala ok expérience ya vie ya mutu mutazo loba ke talanga boye ezalaka toujours partout na société pa eto vivaka na famille na amitié toyoka toujours moi ba makambo mike on a ko sona ngo bino bomoni na chili bino image eza image na ngamo ya Congo eza Congo na ngamo na kenda kindi bozo mona image ko na chili bino image ya Congo na chili bino image ya Congo na chili bino biloko ya kolia. Pourquoi na psa kabino te émission na ngani surtout za na signification na ngoso na wasala émission na ngi boye ba penza ekota bino malamu na matoi na linga ko tsala eloko moko obo mona kia eza boy na chiblo ka kolia omona chiblo ka kolia ndeko azana yeko lamba awa na tozaki wapi pe soki pe yolo e soki pe bandal na yebi na nga soute na bosani na yebi penza place ngo malamu te ndeko asololi na ngai boye. Tant on appelle ça rabino conseil, tant on a lobaka, eza peka nga moko te, na yebike na YouTube toze ebele, bato balobaka na bango ba makambo mabala bazana bango ebele ba pesa ka conseil bazé ebele te, ezaka mama Nitu te moto apesa ba conseil, et pe na bandeko mususu bazana YouTube apesa conseil ya mabala lokola nga mama Nitu parce que conseil pe bandi pa mama Nitu te, bato bazé ebele basalaka na bango ba conseil ya mabala. Bandeko ezana ndeko mwasi moko benga bi mama Elia Nitu ele kelinga trop na bia na benga ka mama Nitu to solola mettons to solola mama Nitu yo po beta kaka li solo po batebele bakoza na ba situation nga na za nango bazu courage ya koloba te nga lokwa na zu courage ya ko betela yo pe betela batu mususu beta ngo ele kana émission po na bike batebele bana kati ba problème boy likambo to ko solola bandeko botaka mama Elia Nitu ba mama est-ce que ba mama na biso tango bavanda kana mabala bavanda kana bakisi bite ba mama na biso bavanda kana mabala mama ebike libala la ngai fona vanda malamu fona respecter libala mais lelo mikolo lelo komi surtout na zolo ba oyo makambo teli biso bateko o tu vana diaspora basi ya poto na poto ndenge to vanda ka boy c'est vrai vie na biso ndenge to zaka kita matane mama biso otambola boy kende bozonga boto kende musale za solo mais moi négligence to ko traper na kati ya bandako na biso yango lokera biso ba problème na la bibo epona nini
Na lobi boye parce que ndeko mwasi alobi ke mama Elia Nitu naza likambo moko na salaki nazokoka kobima na kati ya likambo wana te. Likambo nini ndeko na biso asalaki? Ndeko na biso akende Kishasa ka ndinga na Kishasa boye. Azo yoka nde baba zakala ha soko cheli mobali zakala ha. Ocheli mobali zakala ha. Mobali akovanda kaka wana akobouge te akobanda koselo ko moko te akokoma zoba na yo akokoma kizengi na yo soko chele zakala ha. Nyose ko banda kolobe bandozela ka oui amen. Siko ndeko mosi akendeki vacances na Congo ka ninga na kende vacances boye. Ndeko mosi vacances na Congo na kosolola na baninga oyo ya tika na Congo ba camarade na ya tika na Congo akute na bango basolo ya bi nazoka phénomène zakala ha bolanda bien. Phénomène zakala ha nazoka ki zakala ha soki mutache babi zakala ha bino ba fia kin bozoka ngambali ya poto na bazakala ha alobi eza bongo timbele bino poto nde bazawa na bayaka na Kishasa koya kolinga biso pe basi na Kishasa soki tokute na mobali ya poto kosala nini okochileka zakala ha po gagner motema na ye asala nini abanda kokabelo abengisa ope ata na poto osali fort longoli mwasi ya ndako yo okota wapi na kati ya ndako ya ozomona ke basi ebele ozomona ba fie ebele o baza na kin mbali babengisi bango na poto eza pamba te surtout mbali balinga ya vacances pa pamba na poto eza pamba te parce que bachaka zakala ha wana na sala émission na mwana moko na ndeko moko ya bandundu ayebisinga zakala ha eza na munoko na bango elakisi vanda wana to zala wana vanda wana zala donc ko bouger te soki ba elakisi vanda wana. Ndeko na biso oya mwasi asali moninga na confiance alukela ezakala ha abise zakala ha wana okochongo na kati ya biloko ya kolia soko china biloko ya kolia mobali na otango kolia biloko ya zakala ha mobali akozala kaka wana akobouge te akokendesika mususu te akolinga basi mususu te oyo kolobe kozala oui amen. Donc en tout cas libale kovanda bien. Ndeko mwasi bomoni na echebo maboke biloko akolia hepse bino makambo akolia oyo même la Bible Sarah zoka mapambo lipo na kolia Sarah zoka mapambo lipo na kolia bomoni biloko akolia yango wana mama ni toalie liboke na ye elekeli mwa banzinzi mama ni toalie liboke wana nde bomoni ndeko oya mwasi alobi na nga mama ni tu moninga na ngabina chango na biloko akolia mais akendaki ye moko abi mama bateka na bango ango kaka pesa mona kende kosombela yo na pesi mbongo ake kosomba zakala ha ayelie ba poussière zakala ha mama ni tu zakala ha na ekina mopo mobali na nga akendaka Kinshasa pamba na kobanga nazo ba mobali otango akende Congo akende kozo basi ya bazakala ha oyo baya kobotola nga mobali po mobali na nga zaka mobulu mama ni tu mutu nyonso tu ayebaka mobali na ye mobali na nga mama azalaka mobulu yaona baki na chila ezakala ha. OK. Mwasi azwi zakala ha poussière ba pesa ki ne bomoi ba ofungola liboke boy asali biloko ya kolia acheli mobali na ye na kati mobali azwi biloko alie tango mobali alie biloko alie biloko mwasi akomi kozela ba réaction ya zakala ha bayebisa ke mobali akozala kaka wana mobali akobouge te mobali akobanda kendolinga basi te ye agent wana cadre kaka ya fidélité ke mobali akokoma fidèle akobouge te abanda kendolinga basi mususu te akozaka mobali ya ye kaka pona ye moko mama mobali ya bato ali biloko zakala ha obachelaki ye na kati ya biloko akolia basi tona makambo ebele mobali akomi lokola mayele za kokalisu te mobali akomi akende musala aosa makambo moko esimba su te ninga bande ko sa musala ba changement koti mobali akomi kana ndako mobali akomi kilo na saske abima akende boy asala boy azoko suko sala vie ndenge vie eza akite mobali akomi mayele na ye ondire eza susu ya kokokate makambo mususu azako reconnaître yango lisusu te a reconnaître makambo mususu te ka reconnaître makambo mobali akomi bomoni soki neti exemple mutasali AVC nde mutakomaka alembi to liboko elembi koto mo elembi akomi ka kotala donc mobali akomi ndenge wana mobali abebi makambo leki na mboka oyo nazo bisabino na mboka oyo poto ndeko mwasi asali biloko na Kishasa ye nango na poto
mobali akomi ndenge wana. Mobali akomi akenda su musala te, po abimaki ya musala, ake musala te, asala so eloko te, akoma kotala kaka mwasi, alobaka so eloko te, en gros, mobali mayele sili, mobali akomi kizengi. Asalaka lisusu eloko moko te, akoma kotala kaka batu boye, alobaka lisusu te, mobali akomi neti baba, akoma kaka kotala saka so eloko moko te. Moi c'est comme ça. Oh, mais yo ndenge nini boye, ozoki musala te nite, maloba na munoko eza lisusu te, mobali akomi kotala kaka mwasi. Bandeko mobali soki baye na ndako. Mobali atalaka bango kaka boye. Aloba susu te, mobali mayele nyonso esilaka ye te, mayele sili na mutu mwasi akomisi mobali zoba. Mobali akomi zoba. Dans cette émission, je te rappelle. Mobali akomi zoba. Zakalaha. Vandaka wana. Mobali akomi zoba. Akomi zoba pona nini? Pona biloko mwasa yaki nango achela ki mobali. Mobali akomi lokola mutazobela. Aza en bonne santé. Mais mobali aza en bonne santé, mobali aliaka mobali amelaka, mais mobali abimaka lisusu te, mobali akoma zoba zoba, mobali akoma kotala kaka boye, mobali alobaka lisusu te, maloba ekima na munoko, akoma kotala kaka mwasi boye, akoma kotala bandeko vie komi kaka boye. Oh, mais c'est comment? Ndenge nini, mutu azalaki normal, mutu akoma kaka boye, akoma zoba ya mukolo, mutu aza mukolo ndenge wana, mobali aza mwana mukete, mobali aza déjà mukolo na âge à 43 ans. Akoma zoba muta botama normal. Muta akoma zoba na âge à 43 ans. Boyebi pe batu oyo bazana ba parents na bango ya baba kozala na mama ya mokili. Ezara nécessaire ba boti baza banzambe ya se. Ba boti oyo ya biso ba bota biso baza banzambe ya se. Mutu foye baka valeur ya ba parents. Soki mutu bi ba valeur ya ba parents te oza mokufi. Soki bi valeur ya ba parents okoza malamu. Mama la mwana mobali oyo. Bandeko ne abapesi mobali, bapesi mama rapport na Kongo ki mama. Mwana no awalobaka lisusu te. Mwana na yo akoma kaka kotala boye. Mwana na yo akoma zoba zoba mama bina. Âge 43 ans. Mbinga mobali nanga. Mwana nanga mobali. Oya yaka ana Kinshasa kopesa mama ba super. Kolesa mama koletsa mama kozala bien, kosunga libota. Mwana oyo yanga yake ndeko koma kizengi ndenge nini. Akende kozala kalobaka lisusu te ndenge nini. Mama la bi jamais. Nga ifona tambola pona mwana koko maboye te. Ko tambola oyo mama tambola kiteke kende pa banganga. Mama kende na losambo. Mama ke ko kende na losambo. Mama ke ko lala na losambo. Mama bandi ko likambo nini na mwana. Parce que ba mama nyoso tu bazaka ka ba mama ya kotinda bana bango banzela par ba mama mosu bazali asala ka commerce amemaka mwana nzela braza to ke nzela braza bandi ko leksa mwana banganga tala banganga boye tango bando teka biloko no bando tambola ba mama ne wana baze belé ba mama baleka leka banzela ba bichi kuna ba mama ba biwoso ba mama biwoso baleka leka ba nini na ba bichi kuna ba benga ba biwoso mascara ba onde ba mama bana banzela ba kisi. Ba mama muso me abana nzela kisi te ba mabana nzela losambo batali sarabane lo banzambe mama abiso oyo abani ko kende prière na prière bazotalisa mama oyo ba prophétie boyebika ndenge zalaka luka nzambe ya solo na mozindo ba la kisi na prophétie ndenge nini mwana mobali oyo eska maladi na ye uti nde na utuyebisa bino ke biloko akolia oyo mwa mwasa chelaki poussière na kati ya biloko akolia nde bayebisi mama na balobi ke tozomona mwana na yo aliaki biloko ya mabe nde biloko ekomisie ndenge wana. Biloko aliaki ya mabe yango nde ekomisie boye. Aliaki biloko ezaki malamu te. Alia biloko ezaki malamu te ndenge nini. Bazomona ki tozomona biloko poussière bachele na kati ya biloko na mwasi na ye moko ache na kati yango ekomisi mwana na yo boye. Mama pe mama matata lobi non mwana na ngai il faut kaka il faut mwana na ngai na yeba source ya makambo oyo ndenge elekaki. Mama zomona penzela losambo bazoyebisa makambo boye mama zomona kaka neti ezokoka te. Mama yokokende banzela ya satana. Abandaki bien ayokende banzela ya satana. Na banzela satana oyo ayokokende do solo banzela satana nzela kisi. Mama yokotambola bitambola ayokokende paye bato soki babetaka bazeke bakende kolakisa maladi ya mwana po mama lobaki pona mwana na ye non ngangola mbinga mobali na ngai mwana na ngai koma kizengi na 43 ans
Prophétie bande kopesa ngo normal ke mwana na yo to moni alie biloko na kati mwasi naweza kochele biloko na kati ya ba poussière na biloko kolia nde komisi mwana koma boye mama ye kotambola bi jamais mama ye kokende bikenda kenda na bikenda kenda mama ke ndake ko découvrir kuna ke bomoni biloko kolia ti nde mani to azolia boye otala nde ba ye koyebisa mama ke mama mwasi ya mwana na yo moko nde achelaki mwana na yo zakala ha achelaki kisi na kati ya biloko ya kolia po mwana na yo akoma kizengi na ye ndo omoni kisi o bapesaki ye ake kochela ye mutu ekomisi mwana na yo ndenge wana po alingaki ke avanda wana azala wana nde bapesaki kisi akende kochela biloko mama wana ye kozonga bengi bana ne ana poto mwa mosa na bisinga mama ni tukoloba mboka na za te ya pona koboya kaka problème pona déjà na problème munene boye pona koboya kaka ba problème ba kiselanga koloba mboka na za te betaka lisolo po masolo pe kokanaka mutu akoza lisolo ekokani na yo mutu mususu pe asala yango ekokani pe na mutu ekokani pe na mutu po mutu moko azala likambo kaka mona mokili te masolo ezalaka nango ndenge mo ekokanaka nango bato mosusu azalaka lisolo lisolo eza ya ngai ye abeti yanga me soki eza ya yo eza pe mabe te ndima yango kaka ke eza ya yo ovandi kwa bi ya lisolo na ngai ebetami bona sani esi ebetami esi ebetami il n'y a pas le fait hein mama bengi mwana ya mwasi na poto alobi mama nga nakendeki na losambo bazotalisa ke mwana bapesaki biloko kolia mutu ekomisie zoba ekokaki te naki kokende na bamama azeke naki kotalisa makambo balobi ke semeki na bino apesaki ya na bino biloko ya mabe ye ali yango ndo apesaki kisi ke amonaka basi mosusu te akoma zoba na ye amonaka su basi mosusu te abimaka na basi mosusu te akoma kaka zoba na ye o kaka ya koloba yango wana donc ya na bino biloko ali yango komisi ye ndenge wana il faut ya na bino azwa traitement soit na memi na église mais tata na bino memi na bokoko mama ya solo wana boyebi pe basi nde bakamutema moto basi bakokanga po ndeko wana mobali ndeko ne mosusu mobali aza na poto te na Congo ye amona mobali ye moko na poto na ndeko ne moko ya mwasi bazaka mibale na poto mwana mwasi abi jamais mama ya solo wana mwana mwasi asimi nzela akei epa ya frère na ye akota kuna akoti pe mwasi alobi mama vérité c'est bimi oliesi yana biso bakisi yango yaya komi zoba yaya komi kizengi ozolinga yazwa mosi mosusu te ke mobali nazaka mobulu yango komisi mobali zoba il faut fungola mobali na bakisi oyo yo kotisaki ye mwasi alobi mama neto mayele esili ngai ndeko oyo mwasi atelemi akepa yana ya mobali ndenge mama ayebiseke mwana na nga na tamboli tala makambo oyo ngai nakuti pona ya na yo akei sololi na mwasi ke yo saki boye awangani ete nga nasali boye te eza lokuta ndenge ezalaka ke bato bawangana ke eza lokuta nasali boye te na osala émission je te rappelle nasali boye te awangani alobi ke eza lokuta sikoyo ndeko oya mobali na poto azalika na yane oya mwasi malheureusement yane aki mutu aki na santé malamu te yane azalaki mutu asata kobela avant makambo kende musika ya atikaki biso ya oya kufaki ndeko wa mobali oyo atikali kaka ye moko na ndeko ne na Kinshasa na mama na bango yango naza koteya na bamama naza koteya na bandeko vi ya bisimba eza mabe mobali avandaka te pona kisi ata mobali no aza na bondumba elakisi te ke okende kochela ye kisi pona kisi esala nini bomonaka batémoignage te ya basi bakenda sela mobali kisi ezongelanga boye esalelanga boye ndeko ya mwasi na oswa na bino boya na province mwana mobali aza kaka ye moko na poto awa ana ndeko te na Kinshasa kuna aza na ndeko moko ya mobali na mama na bango na poto azalaki ye na grande sœur qui déjà na santé na malamu te grande sœur akufaki na ye atikali siko na charge ya mobali oyo akomi kizengi zoba aza kotala kaka boye aosa solo kote pona nini pona kisi ye moko avoué pa na ngai mama Eliane nakoma kobenga camarade na ngai nayebisa camarade na ngai ke camarade na ngai ndenge nini mobali na ngai akoma zoba bi me yo lobaki na ngani yo lobaki kolingi mobali avanda ka wana linga basi mosusu te kazakala yango wana bongo ya mobali akoma kizengi akoma zoba abi oseke mobali na wazaki na ye makila pete yango esali ye bongo yango wana babaka
Ne fais jamais confiance à quelqu'un. Et surtout, qu'il ne m'a pas si pour nini. Moi, il faut avoir les atouts. Il faut avoir la capacité. Il y a qu'on vende ça mobali. Mobali, c'est quoi, l'ingos a besoin qui c'était. Mobali, a quelqu'un qui font les tirettes, il banda. À cause de Canada, qui c'est mon bouquin de il y a nini. Il y a un bon moment, une image, ou adresse, il y a Bostra. Il y a un epse qui est dans ce tchela au Bostra. Pas papa Charles Bameko. Zoa mobali, n'a pas besoin de la province. Il y a un bon moment, il y a une image, ou l'église à Bostra, pour Amona. Na ebisi luka moyen oya na e na Paris et pas papa Charles Bameko o mema une église kuna na Pantin akende bakende ko prier pour na ye ba sanzi ça ye parce que awa papa Charles ye aza mutu ya délivrance ye aza mutu ya délivrance yaka na mobali na yo koto yo basala nini balekisa na navire de guerre balekisa na délivrance akokoza délivrance basanzi sa biloko yo alia po azonga mutu azonga la kibo mobali azonga la musala bandeko jeune homme basi zuwa yango ezaka ya bino ya ndenge nini bandeko na ngai mobali soko azwi makango libanda linga oyeba vandisa mobali tuna mobali yo ki kolinga mwasi libanda pona nini eloko nini nga nasalaka te fo boyeba peke eza na ba age moko boye ato osali ndenge nini mobali akendaka kaka me ayebi na conscience ke naza marié mais ndenge mo mokile na bango ezalaka akeyaki mwa gauche droite ake kokotisa ngo na mwa gauche droite me ayebi ke naza na mwasi na nga en tout cas bandeko oyo boza na bizaleli oyo ya boye bosala très attention tala mwana mobali ya bato mama ya bato la pauvre femme alaki na bana misato ya moko wa mwasi wana kufi ya mobali mwasi akomisi kizengi ya mobali musana Kinshasa boyebi ke pasi ya Congo vie ezate vie ya malonge ezate botala ndenge nini akotisi mama ya bato na pasi via losambo eleki nyonso nzambe tango apesaka na abondance nzambe apesaka teke apesa susu lobi ya kosenga yo nzambe aza bongo te mais Satan bato bakenda koluka pa Satan na keluka pa Satan tango ki koluke pa Satan yeba ki Satan kwa na ba réclamation akoya ko réclamer oyo ye alingi foko yeba Satan kwa na ba réclamation a réclamer eloko oyo apesa ki na gauche il faut récupérer mon à droite et puis foko yeba ki Satan apesa ki eloko ya malamu te Satan apesa aka ya mabe eza lokwa bandeko musu bazalaka nanu mabote ezo ya te na kende na banganga na kende koluka awa mundele soko za nzemi mwana za ya malamu te mundela ko biseki mwana za malamu te na bumbuto longola ye soko ke koluke pa Satana okubanga na kene beko gafe ko bota na mwana kizengi avandeli wana komi olia pesa yo bonheur apesa nde malheur likola nini biluka luka na kende boye na sala boye mobali na yo soki aza mobali no mama yeba kolambela mobali yeba ko respecter mobali yeba ko vanda malamu na mobali Bible lobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur bongo bonheur ngoyo kende ko chaka mbali na kisi bongo eza malamu te bandeko eza bien te moi poussière na tia fi poussière na kati bloka kolia avandela ngana mona basi soki olingi mobali na yo oye Michel eleza pona ba jeune fille eza pona ba mami bimba pona mikolo soko lingi mobali na yo amona basi mususu te yeba ko sekisa mobali na yo tia ambiance na ndaku na yo yeba ko zala malamu na mobali na yo linga mobali sala makambo ya lingaka yeba sala oyo lingaka bokovanda bien bisimba simba bikota kota sikoyo olingaki mobali na biso olingaki mobali avande siko avandeli yo na ndako kizengi abuja asute asaka selo kote camarade yo ki kosala confiance ke sela okisi yo kanisi camarade sepelaka na yo kanisi tango oki Kinshasa bino so bozaka na vie ya galère yo zongolu oya poto obala mobali azosokipe na o malamu oza bien parce que atoza na 2000 euros no kocha na poche okendo Kinshasa osali mwa vacances na yo po ozonge sengaka nango ba million te pona okende kine okokende na yo kasi tango ozokende mobali moninga azomona yo kasi azosepela na yo nzamba bomba mitemo opamba te po ayebi te moninga azomona yo ki ozwi yo bokutani boki kolia taba na kapela kuna azomona mokolo nini nga pe na banda kolesa batu taba oki kopesa mutu mbongo ayela yo kisi zakala ha po yo chela mobali ayela yo kisi mobali akomi kizengi mobali akomi zoba balambeli mobali tanga wisi mobali akomi kizengi akomi zoba vandeli yo linga ili susu bien totalati ekomi mokumba ulozalaki mobali libala boza ndenge bozalaka ekomi mokumba papa komi zoba asalaka su musala te maele ngeso esili maele ekei na tie bino Bostra TV pamba te botala Bostra TV soko mone lekeli yo oza na makambo elekeli yo ngona tie na yebisi mama kende na Bostra epa ya papa Charles Bameko po ye mambo délivrance asaka na raté soko oza na olingo za la délivrer kende na Pantin kende na Bostra TV okozwa délivrance botala ba papa ne ba osambela
bamama nde baosambela okozwa délivrance na yo ozwa délivrance ya molimo oyo eza kotinda okendaka na banganga otiaka mobali na bakisi balongola molimo wana olata bonzambe olongola molimo ya ntango ya kala okoma moto ya sika yo moko nanu conscience ezosala o ndenge nini natuni conscience na eza ndenge bi obomi mutu ti aza ya kokufa azotala oboma aza ya kokufa maloba na munoko na ezobima su malamu te komi lokola moto asali avc komi maloba ebima su malamu te azoloba na ye me koloba eza teke aza baba ya baba te aloba me maloba komi lokola moto mo asala avc akomoba na ralenti parce que bobi keza AVC za maladie moko soki moto asali yango azonga su koloba ndenge aza koloba liboso te il faut za na chance vraiment nzambe azala na yo pour que okimisa maloba na munoko te soki moto akimisi maloba ekomaka na ralenti ndenge ndeko na mobali akomi na maloba ekomi ralenti pona nini pona mwasi yango bozoma mibali mosusu baolingo bana te baovanda basélibataire po bazobanga makambo ya basi soki mobali akili solo aboya bi mwasi oya kotianga na kiso mwana mobali azobanga bandeko o bazaka na misala mabe ndeko soza na misala mabe longwa na misala mabe eya na bato mosusu na butu balalaka te pona nini depuis jeune âge na bango basimba biloko basimba de gauche à droite ekomi akoli biloko wana ekote na kati ya nzoto akendaka eglize meglize malonga te alalaka su pongi te pongi ekima pongi ekatana akoma evoloko mpona nini via bisimba alors natikeli bino papa Charles Bameko ye wana bozomona B52 bokende na pantin église kuna soza mposa délivrance kende kuna na pantin na bostra okoza délivrance na yo oyo eza mpona bino bamama oyo nanu bocomprendre vite oyo nanu yo moko oza na mayele koloba teke non vi na ngai nabongisa yango boye epona mokili ya lelo soki ozangi bonzambe eza pasi mingi mibali yango okende kotia bango na nini na bakisi mobali avanda ya basimika mobali yakaka na mwa smik botika bamama oyo bazalaki ya ntango ya kala wana baotia mibali na bakisi baki mibali ya mbongo mpe mibali wana ya mbongo bazalaki bango bakota ya bikotakota yango wana ata mwasi aki kosalela ye kisi moye ekomisa ye boye ekoma légume eza te mpo ye moko aza moto ya bikotakota mwasi ataki kokota kokota su ya mobali su makasi su koleka ya ye aki okuta mobali makasi su koleka ya ye epuis mobali aza na mbongo asepelako mbongo mobali ni okende kotia na kisi kaka bamibali na biso ya basmik mobali akendaka azwaka kaka simik ya pamba yango nde okende otiela mobali na kisi pour soki akie kishasa akende olinga basi bongo so ata azwi makango moko asali etikalaka kuna ezonga nango kaka na ndako te etikalaka kuna te ezongaka nango na ndako bamama botika makambo akotielaka bamibali ya bato bana ya baninga bapousse sikoyo mama wana na Congo aza malheureuse po moto abandaki koede ye mwana na ya mobali moto abandaki kosalise oyo ya Congo kuna aza na eloko te oyo ya mobali abandaki kosalise akomi légume akomi modele akomeli wana mama wana sikoyo akokufa na susi ya mwana ye po moto akosalisa aza lisusu te bandeko tokima masumu eloko nyonso osala na nkuku ya mabe nzambe akobimisa na poasa ya mabe ebimaka na poasa nzambe akobimisa na poasa yo osali yango na nkuku ekobima na poasa ya mpe lokola losambo ozosenga nzambe na nga salela nga boye osengi nzambe ozalaki yo moko me bénédiction ntango nzambe akopesa yo okoma otémoigner losambo akukubi enopesi na miso ya bato c'est ça mpona lelo tosuki wana que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anobariki tata nzambe kalisaku muna nzambe adibesheneli bana betu bonso. Bonne journée, bye bye.